pona biso lelo ba mama lelo ba papa lelo balambela biso ba mama lelo za mukolo yo yesengo lelo za mukolo oyo biso to sepelaka oyo papa asombelanga elamba lalata lokola liputa lokola ndenge na lati boye lelo na sepeli makasi po za mukolo na biso na sepeli makasi po nzambe akomisinga na mukolo ngo na sepeli na zane sengo makasi tozala baninga na ngai tozotambola na bango na sepeli po lelo za journée na biso ba mama biso mais natango lelo za resu mbali te ba mama pe bakoma bango ko sala to mona ba ministre ba député abasi pe bazali to ngwana tozo sepela makasi mama et au comité na H 14 tu es déjà maman tu es déjà H moko ya kobota c'est pour cela to sepeli makasi na journée na biso lelo to za na sengo makasi to za pena na sengo makasi on est de cap to za pena capable ko sala nyoso mbanyo mbope mbali pe akoki ko sala pe à la société. Oh, ezolobela nini en tant que maman. Bon, journée oyo premièrement eza pour na biso basi. Ezolobela ba makambe belé, il faut la tali puta, il faut ko bima malheureusement de na latino te poli puta na ngeza atoya. Mais eza journée mort eza bien, eza spécial pour na ba maman. MJTV Sambara goli mazabata bila kolikobo. Sambara goli mazabata vraiment beau sabone. Sambara goli mazabata bila kolikobo. Sambara goli mazabata MJTV Sambara goli mazabata mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai non ko vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous continuer karaté système car micro baladeur to ala na capella doit comprendre na baléa tout au vivre pour que ça l'émission libana micro baladeur et on a mutusu mutu salate ara leki bosa ya caméra Olivier Loango donc aux arbres vraiment bande ko baza ebele bakolo ba par rapport ya journée oyo le 8 mars na mondo la somme ça azabu pandi ndeko ko pusana to tuna ye to ala jeune fille na biso mama ezaka ateke oza mama lokola nga oza mukolo lokola nga oza mama lokola mami wanja oza mama lokola alimbo kisi bebe opa botami lelo ye pa za mama bebe opa botami lelo ye pa za mama ndemo lokola bebe oso Jérémy Loango azala asena 10 ans ye pa za papa nazi mama za pembe nanga na bazo passer micro na ngai na yende to solo là. Bonjour ma belle. Bonjour maman. Kombo nani kombo nanga Sylvie. Oh, andoi nanga Sylvie. Ndoi na yo tala ka ndoi kaka. Maman Sylvie na benga maman parce que oza maman oui c'est ça un peu ouais. Lelo eza le 8 mars journée ezali dédié na ba maman tout. Au moins maman la lobaki na baki awa batumi tout eta nango. O se misomo la ndeko moi ye penza le kili bosa caméra la nko. Donc, trop Congolais faut vraiment qu'on change mentalité. Ta mususu ye aleki na vraiment lanko. Mboka lenga onde angol. Bon maman mi wanja ka boy passe Congo passe na passe. Maman Sylvie. Oui. Le 8 mars, journée internationale de la femme. Journée oyo en tant que yo oza maman journée ezolobela oni. Pona nga journée oyo na sepeli na makasi. Esa journée pona biso ba maman. Ba maman na tango kala ezalaki ke mbali mibali nde fo basalela biso mais na tango lelo za resu mbali te ba maman pe bakoma bango ko sala to mona ba ministre ba député abasi pe bazali to ngwana tozo sepela makasi maman et au comité na H 14 tu es déjà maman tu es déjà H moko ya kobota c'est pour cela to sepeli makasi na journée na biso lelo to za na sengo makasi
toza penza na esengo makasi on est de cap toza penza capable ya kosala nyonso mbala nyonso mpe mbali mpe akoki kosala mpe à la société. C'est comme ça tosepeli makasi toza penza na esengo surtout yanga penza naza na esengo makasi na ozo réfléchir bien par rapport à ba jeune fille sur âge na yo bango mpona bango le 8 mars ya kaka kokanga liputa amela masanga eza liputa te chuni lelo eza mpona tomi respecter toza bamama il faut qu'on se respecte. On est des mamans, donc maman se respecte. Maman a muto apesa l'éducation à la société. Maman éduque à toute la nation. C'est comme ça. Maman est exemplaire à Batunyoso. C'est comme ça un peu. Na moi baninge belé pa bataire batiki bilamba ba obongama déjà ba ça ba programme que na poko trop indisa trop bima trop mela mais yo na kucho va no liboka lopango yo na bima nga te na luka mbongo na ngai po après na luka mbongo na nga na mama luka mbongo ngo na teka bilo na nga ngwana ko teka bilo na teka mama so Sylvie ba jina sunga nga ta wana don na teka bilo na nga c'est un peu ça don naza moi ça luyenge te po naza maman, il faut éduquer la nation, toute la nation. Je suis maman. Peu importe quel âge, mais je suis déjà maman. C'est un peu ça donc. Déjà vraiment pas si maman Aline Kisi Bolongi, ça passe mon cœur au soin. Pour cette émission, mais bande ko bazo pa ko le kaliboso caméra matro. Maman mi wanja. Donc faut pas MJT zoto comme na plateau na biso pa to vandi be miso bo to zo beto na plateau comme ça ba bêtise o ezala soute to mona ngoli soute. Ma si vite on continuer na yo. OK, je sais. Encore message nini o ko lancer na bande ko ba va na bandaku ba linga ka poko ekoka po ba yindisa ba ke ko na masanga balangwa. Bon, pour le message o bande ko bazo zela, ba chaîne fio ba zela ba muto e boucha wana. Et ça bongo telo 8 mars c'est jour ko se respecter. Donc on met na place na bon maman parce que balobi bien maman eza maman oyo aidikaka toute la nation. Donc quand tu éduques une femme tu éduques toute la nation. C'est comme ça maman il faut que tu respectes les lois eza que faut me la masanga mibali babimisa biso po mibali lelo mibala na sike libala msusu okufa lelo so mutabimisi ete mais ça bongo te. Donc rester à la maison se respecter netinga na oteka nanga biloko nanga on éducation na ke kuna luyenge wana memelanga iloko te na vandi nanga na oteka biloko nanga. C'est un peu ça maman Sylvie. Maman Sylvie to comme vraiment la souka ba mbote na bande ko nyonso bazola. Bon na pesi mbote na kapela mobimba na pesi mbote na bande ko na nsto ba kolanda ngai sans oublier mon fils Parousia na pesi mbote ba gros bisous. C'est un peu ça, merci beaucoup. Merci maman. OK, c'est bon. Voilà, très chers internautes, nous continuons toujours émission la biso na baki émission la biso lelo eza micro baladeur toza en plein capella bat bazoleka bande ko bazoteka na zupe su ndeko mususu maman mususu akoloba par rapport ya journée oyo. Bonjour maman. Bonjour mamie. Kombo nani bande ko bazolanda yo? Kombo na Cynthia. Le Cynthia, maman Cynthia, posa maman, moi sinon ça maman, le 8 mars, journée internationale de la femme. Journée au ezolobela nini en tant que maman. Bon, journée oyo, premièrement, eza pour na biso basi. Ezolobela ba makambe belé, il faut la tali puta, il faut kobima malheureusement de dans latino te poli puta na ngeza atoya. Mais eza journée mo eza bien, eza spécial pour na ba maman. C'est ça. Est-ce que c'est obligatoire moi ça va tali puta na jour il y a le 8 mars? Bon, ils sont obligatoire mais c'est qu'on vraiment c'est belé vraiment ba vraiment occupé mais ils ont vraiment jour où ils ont bien un jour ba maman ça journée moi ils international spécial faut que femme nyo surtout à zanali puta. Obi femme nyo so faut zanali puta ozela elamba na yo c'est pas tailleur bon olata tango olata ngo okende wapi? Bon, nako préféré kobima na bimi na lati liputa na bimi na mbali nanga to beti moi tout to beti tout na bana to lati et puis na to ni to passer journée ensemble na bana na papa comme ça et puis to zongi na misonda. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Obi journal lo au fêter en famille na bana na yo na papa na bango. Si ko pona bandeko ba mona journée au le roi fin du monde pona ye so ba papa so meleli puta te to papa bibisi ete azo mona lokola nesi akufa nesa miboma conseil nyoko ko pesa ba bandeko wana. Bon, conseil na pesi en fait na lobi ki ezaki journée oyo to bandai ko lata vraiment to be ki vraiment
mutu nyonso tu azala na liputa mais pour le moment tokobi bamisu bakomi olata bamisu mpe baolata na bango te c'est ça c'est pas tika qu'il faut femme nyonso to alata so papa sombi oliputa te bamaputa eza ebele okozwa ta oyo ya kala olati eza te ka il faut olata kaka ongenga obima non eza une importance te po parce que valeur nango ezalaka lisusu te ezalaka ya kala mais basi oyo nani bapapa basombi bamaputa te basi nani se sacrifier te basilika mpe te eza mpe fin du monde te liputa nyonso tu amona nango ezala robe amona nango alati c'est ça journée eleki liloba mot de la fin na yo par rapport ya émission na biso mpe bambote na baye nyonso balingaka yo bon mpona koconclure premièrement napesi papa banaka mbote ya misi napesi mama nanga oyo abotinga ma Florence napesi papa bakamara na ba nyonso tu napesi bango mbote napesi mpe bino mbote makasi na sepeli makasi. Merci beaucoup très chers internautes. Nous continuer toujours l'émission na biso. Boyoki ndenge mama lobi, mama apesi ba conseil na ye na bandeko. Abi ba mama journal le 8 mars ezaka atola teliputa. Ezati question papa somi oliputa te o silika, o comment répondre papa solama non. Journal lo ezola kisabiso ba mama ndenge nini tokoyi koyeba ko vivre na ba foyer, ndenge tokoyi koyeba ko vivre na ba société, ndenge nini pe mama okoyi koyeba ba droit na yo en tant que femme. Donc tous continuer kaka to continuer tos impressions moko na moko ba papa pe baza ba koloba pe par rapport ya journée ya lelo. Ndeko la ngai lelo ezala nka to ke mela masanga la kapela. Eza to ke komela masanga so wapi la matonge so wapi non. Lelo eza journée ya biso ba mama ovandi de mama biso lobiye avana nena papa ba omela na bango ba kolia la bango après na bazonga ba ondako. Siko mama Cynthia bana pe ba olata bilamba ba olata mafuta oui papa sombela biso liputa totongi si tolata ba robe bana pe ba olata ba robe na moi potier de asuka sika ba si na mama na ngapo parce que na olata ba à partir de 15h on obima to obima na bana enfin à partir de 15h déjà bobimina bana donc bilamba de SSC déjà eza déjà merci beaucoup maman Cynthia Olivier Loango tozo pe bande ko mususu na mo pende la biso te ka ba jiso ko koloba abi oloba na ete bande ko ba banga na bango caméra ba banga ba caméra biso MJ télévision bande ko musu abi a po to za kapela babi to ina posa to loba meto loba te lo ko ba buke biso kapela biso bisika biso to zora quelque chose to koloba te dans l'émission to betango ka boye oza en bonne volonté ayene alobi o pa monique nga boyena lo betu ba buki kapela pe aleki na nzela donc to zokoba na biso ka na émission na biso malembe to impression le bande ko moko na mo pe mama musu azoya na me spécial 8 mars journée internationale de la femme nazala ba mama aya na plateau na biso MJ place to kuite parce que toza libada to sa émission en plein air nazala ba mama o ba koloba par rapport ya journal le na ozo mama liboso mama Sylvie bonjour mama Sylvie le za 8 mars date lelo ezolo bela onini en tant date lelo ezali pona biso lelo ba mama lelo ba papa lelo balambela biso ba mama lelo za mukolo yo yesengo lelo za mukolo oyo biso to sepelaka oyo papa asombelanga elamba lalata lokola liputa lokola ndenge na lati boye lelo na sepeli makasi po eza mukolo na biso na sepeli makasi po nzambe akomisinga na mukolo yango na sepeli naza na esengo makasi toza na baninga na ngai tozotambola na bango na sepeli po lelo eza journée na biso ya bamama obi sepeli makasi obi journal lelo esengeli papa asombela mama liputa oso papa asombeli mama liputa te te soki papa asombi te oyo nazala nango na bomba wana yango nakozwa na couvrir nzoto na ngai barabo olati ya sika papa ndasombi te eza ya kala na bomba yango na bimisi yango na mokolo lelo le 8 mars yo sombi na don journal lelo olati no robe na oyo ya kala nalatika ya kala sikoyo bandeko bazalaka chaque le 8 mars fo papa asombela ye elamba so papa asombi liputa te bitumba na ndako conseil nyoko opesa bandeko te eza bongo te bandeko na ngai ya basi eza bongo te soki eza te oyo bomba wana ya kala bimisa lata okuvrui papa eza te ke obundisa ye lelo eza mokwa bitumba te lelo eza mokwa kimia esengo douceur nyonso oyo nga na kolinga
papa salela nga na mukolo lelo. Et après wana olati liputa boye ozonga ndako parce que amoni oyebo outi na wa outi quelque part ota ndeko na ngai siko nazozonga nayebi ke bolingo na ngai asa na ndako. Ah ok ezwa papa après bobimi tokobima na pokwa nalambeli bana na ngai esili apo na pokwa tobimi quelque part moi lisola dulcère biso te po papa koba na mbongo te couple ekendaki esibilité osani bon so babimisi ngai te nafani na ngai so nalambeli mwa matembe na nga tole mais amour eleka kobima siko bandeko bazolanda kuna conseil nyoko opesa bango bandeko bamonaka 8 mars eza fin du monde soki ayati liputa te lokola kokufa soki abimita ameli masanga te vi na ye suki conseil nyoko opesa na bango te baoyo basala bongo conseil na opesa bango batika kodérange papa te soki aza na eloko te soki eza te soki emonanai matembele luka salela bana bolie bokumisi nzambe mokolo eleki kotungisa papa te koyoke koblame ye oke kobima na nzela boye makanisi eza ebele bake kotuta ye na mutuka makambo ebelebele esami okoma oregrete susu napesi conseil na baninga na nga basi kozala motema malamu ya koloba maloba malamu pa papa eza teke lokola ekomi na mokolo lelo oblame ye osome ye na bandenge moko tala kaka me nasepeli makasi bamama bozala motema lokola ngai na supportaka na ngai nasepeli makasi en tout cas lelo eza journée bamama lelo toza na esengo ambiance tout nyonso nasepeli. Merci beaucoup maman, très chers internautes, ozo continuer toujours. Je crois besoin mon ambiance ya lelo ndeni ezoleka. Mama yaka yo peut faire le bas dans ambiance ezoleka, mais apparemment c'est comme si journal lelo eza différent na ba 8 mars susu o eleka parce que ba 8 mars o akala ezaka vraiment sentir le yenge ambiance lambe pe ba terre rebelle, mais ce dernier temps depuis ministre a télémela nga le ba que fini histoire ya ko fetaka na baba batomela esili donc yango nde bozomona vraiment boso boobserve bien bomona bandeko mosusu bazoleka bayekisa bango bapantalon mosusu alati na ye kaka simple donc liputa vraiment journal lelo eza lango kaka teke mama olata liputa mais journal lelo eza beaucoup plus conscience na yo esala mama oyo babadroit na yo en tant que femme mama mbote mama Sylvie kombo nani bandeko bazolanda kombo nanga mama Tete Kapinga. Oh mama Tete Kapinga mwana etu ndeko Dani Chimanga journal lelo ezolobela oni te journal lelo eza bien mpona ngai ngai navana na matadiki bala mais naye kotala ndeko na ngai kote papa tiki ngai libre kende mpe okende kotala bandeko na la commune ya Libanda mpona ngai namoni yango bien mpona ngai mpona mokolo donc oyeno kofete kote outi matadiki bala oyo kofete awa na yolo aye kofete awa na yolo yango nasepeli mingi po nazomona bandeko mpe bazotambola na bango ata tolati na biso te mais toza na biso bien nasepeli makasi obi ata olati na te boza na bien mais namoni olati roba baliputa kasi kolata ngo mama bamusu bazali nalata ya sika mais oyo ezali oyo yanga nabombaki yango nalati ata papa asombeli ngai te mais tozaka na ekonomi na biso bamama soki namoni ke mokolo wango papa asombeli ngai te ngai moko nabimisi moko yanga wana nalati na mipresente na miso ya bato sikoyo mama yoza mama kapinga wetu kapinga wani bandeko ebele bakomisa journaux lokola fin du monde soki papa asombelela mba sika te donc asiliki akoswanisa papa donc bakobunda mama conseil nyoko okopesa na bandeko wana en tout cas bandeko wana soki bazosala likambo wana en tout cas eza bien te yango namonaka bapapa mosusu bakomi neti mokolo ya lelo moye avanda na ndako na ye eza te mpo akoyebaka ke soki nafandi na ndako nakozala kimia te epa mama mokolo ya lelo eza mokolo yake totya bapapa à l'aise mpo papa mpe azala mpe à l'aise mpo eza te ke mikolo nyonso asombelaka yo bien mikolo nyonso asalaka mpo apesaka yo neti mokolo ya lelo eza mokolo ya kotya bapapa kimia ezala te mais biso moko to bamama tobatela bandako na biso bapapa bazala na kimia eza teke koderangeaka bapapa mpo ke papa akende koyiba ubie papa akende kosala soki nini mpo asombela yo lokola eza te ya biso ya kala wana tolata yango tobatela bapapa sikoyo yo tiki papa ya matadiki bala oye koto donc na pokwa mwa sorti na papa ezala te ezali ekozala bapapa ekozala mpo tokowenda ata mwa pembeni kaka ya bakartier na biso wana
tomeli mwa moko na biso tozongi na ndako efala asepelisaka kambo ata atikali na ndako me akosepelisaka mpe na poko sava mama tokomi na suka liloba suka mpe bambote na bandeko bazolanda napesi bandeko na ngai nyonso mbote oyo bayebi ngai na matadiki bala esika natekaka soki bamoni nga mokolo lelo bayebake mama tete aki kofete na yolo napesi bango mbote esika bazali. Ah, merci maman Tete Kapinga. Voilà, 8 mars à l'élo vraiment la zone maman Lili Makasi Dani Chimanga. Tu vas comprendre et puis bah maman on dirait bah on a méchant sur bien passer micro bah zobo ya koloba bah bité biso to ala biso la kanda to koloba biso te donc pour nga vraiment la zone CP là ndé 8 mars ndenge ekomi parce que à l'époque 8 mars il y a qui journée moi ma bé basi ebele ba maman ebele surtout ba jeune fille à partir de 15 ans fille ba 25 ans journal le bandozo ba maladie journal le belé bandozo ba VIH belé bandozo ba infection et belé pe bande kozo ba grossesse donc ba grossesse moko boye azui yango tata yebani te ceci cela mais ces derniers temps vraiment discipline et koti félicitations vraiment la ministre ya biso ya genre et famille ezalaka nde vraiment boye donc toza na kapela mema lili bandeko balati te bandeko baza na bakanda baméchant et surtout mpe le roi dollar ampese mati nango bandeko moye bafete bien eza te bilambe mati bataya mpe bazwi baose baprix na bango donc moyen te le roi mama mosusu atomolaki mama nalobi abi nazali na posa naloba par rapport à journal lelo eza journée na biso bamama mais moyen naloba eza te mpo place na nga na bande kozwa quelque chose babuki yango donc ba mama journal le eza na nka te ke olata liputa journal le eza ka te ke obima na ba okende komela non journal le beaucoup plus eza biso ba mama te ba droit na biso ba mama to koma parité na mibali biso ba mama to kosa pe o ba papa ba salaka lelo to koma omona ba caméra women kale zaira ke mobile des fois filmer non le pe ba mi ba basi pe ba koma pe ko filmer kale zaira mobile faut monter le roi Dani Chimanga le ba mama msu ba koma pe ko monter ba émission mais singa pe kalaté vraiment na okota vraiment cours wana infographie na koma pe ko monter vraiment ba émission donc ba mama tout bisika bozali bo fêter malamu mama Aline Kisi Bolongi bonne fête na yo nayebi ke le 10 mars nde boko yindisa kuna na France bolata vraiment maputa bolakisa biso ba mama nde nini ya kokanga liputa donc merci mama Mami Wanja bonne fête bisiko zali mama Christiana Kwasa ba bonne fête na bisiko zali mama Teta Kunji association ba mama bosembo nyonso ba mama d'avenir ba bonne fête na bino mama Kisi Aline Bolongi bonne fête na bino bisika bozali je crois to komi na suka ya micro baladeur na biso bo comprendre ba aléa tout o ezalaki awa takaka eza émission moko ya libanda dans mutu aza na mentalité na ye donc bo meka vraiment ko comprendre biso et puis ko excuser biso na moi ba aléa o ezalaki awa na émission oyo napesi merci na bino tout ba abonné na biso nyonso ya MJ télévision merci na la première dame d'Orléans et ba bonne fête na yo maman Mami Wanja motema papa Misha merci na Olivier Loango o azalaki sima caméra merci na Dani Chimanga pour le compte de l'infographie merci na Aline Kisi Bolongi napesi ba merci belé merci na bino so bolinganga Sylvie Bahati tokuta mikoleza koya pour un nouveau numéro ya émission la biso haute en couleur MJ télévision MJ TV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJ TV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Chimanga vrai non qu'on voit tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous